Bonjour, mbote mingi na bino sito ba bolinga ka maman Hélène Nitu. Na pesi bino ba mbote ba ebwe. Abarize numuko wazuri mavimpi. Na lobaso za mutakanda kotala ngate po sepela no ngai te. So biko za mutakanda kotala ngate po sepela ngate. So poza fanatique révolté kotala ngate po sepela ngate. So poza motema kokauka kotala ngate po sepela ngate. So pa motema keto kotala ngate po ko sepela ngai te. Biso na Congo to wana moi makasi. Botika na pepa. So ça me takanda kotala ngate po sepelo na ngate bon. Merci mina me soto ba bolinga maman Hélène Nitu. Merci mina me obo sepela maman Hélène Nitu. Merci na bino obo accepter maman Hélène Nitu tel que je suis. Obo bolinga maman Hélène Nitu na bien en tout cas merci na bino to bande konanga. Obo disposateur na bino pona kotala to pe pona koyoka ngana. So na ba ke so za mutakanda kotala ngate parce que ngai nazaka mutakanda te. Nzambe alinga batakanda te. Nzambe alinga bato baza na esengo. Nzambe alinga bata esengo. Batakanda nzambe asepela na bona ngate botika na la mai biso ana Congo to zana canicule moko sakana te. Voilà, avant de retourner à solo, on peut s'en nous merci na Nathan. On peut s'en nous merci à la grande dame. Là on tanga kombote. Grande dame a peu sangai exact ici. Exact ici batongati. Abizwa. Mandoi. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Voilà. Tissu a peu sangai. Hein? Abizwa. Et que ça, la grande dame était déjà grande. Et bah, c'est leur grandeur. Alors, nebo mo na lati boye, na kena mboka ba Sénégalais, bande konatso ba africain, Nathan mutatongi. Nathan aza mwana ya tatu. Na yebisa rabino, opesi lelo zilobi. Opesi Nathan ozina poka. O nyoso ba Eva Nathan. Kolo tisi o yemoka moni, je t'aime. Tu le sais bien que je t'aime. Voilà, yemoka moni. Apambola yenga na ngwa kwa po. Nelinga penza couleur de peau. Na ngo na uti na ngo poto tisi o. Na ngo awa. Aki tema mulai aki 6 mètres na tatongi. O etikelinga bina tafuna bwaka ngwa ka bonenge ba moko bandaka na balata yango. So za mtakanda otala ngate po se pano na ngaite. Botika na pepula mo ya makasi. Biso to na ba 40 degrés na Congo. 40 degrés na 40 degrés de tozao. Na pepula. Bino bovai na malili nga na vani na moto. Botika nga na pepula. Na mela pe mwa mai. Ya mete na nga bata papa idodi ya wakana beki na nga tika komela biloko ya sucre. Tika komela biloko ya sukali na tiki. Na komika na mai. Bande ko to kota na kati ya lisolo to solo la boyebi ki biso tozanga to lobela kami makambo etali famille préparez-nous pour le mariage na bakeba na bobenga ba maman bobenga ba papa et mchana bino yango ebandi ensemble suivant maman Hélène Nitu. Lelo to solo la boyebi ki na yebisa bino toujours na répéter kango toujours que il y a deux fois anga mona ya ka boye na makanisho ya ngai na mayelo ya ngai na yeko soa na bino mais il y a deux fois que ceux qui muta bengi que maman Hélène Nitu tala boye loba yango solo la yango po ete bandeko bazotala yo ba musu bakana ba situation boye mais moyen ba lobeza te ba yo kata ndiko yo molo bake ba bela mona wa mutu wa mufa wa teleja ela kisi ete so baza kote ya mona mutu azana ba moyo yo okufela ba boti profiter yo posa nini oyo kamateya ya ba parents ya baninga le to solo la boye bandeko c'est vrai to ebiete moi sina mobali tango balinganaka eloko oyo esaka bongo ko na makasi eza nzoto toko wanga nango te eza madaga daga yango nde esaka mwasi na mobali basala nini bolingo ekota makasi parce que bokokoza mwasi na mobali mais so bosengisa nzoto te bolingo po esaka nini ekitaka bolingo ekitaka mais ta bosengisaka nzoto bolingo esaka nini emataka makasi parce que oyo yemba nango jibe amataka na mpunda ayokaka bilengi lela mama pasa Mama pasa na bengi ye moka biebi. Mama pasa, yo utaona mama pasa, yo problem te. Amataka na punda.
ayoka kabilengi elelele sultani ye mwana mama nyesa mataka na mvunda lele ayoka kabisengo lele nakati éducation biso bangala nakati éducation toyoka na biso sonité biso bangala so toza ko éduquer toyoka sonité toloba ko boye bosolo ndeli kamweza ndenge pe tolobelaka ngo. En tout cas boyebi ki ngai wabino mameli ani to va to kota lisono bana makambo ya ngai makambo na ngai eza boye. Merci mingi na bino nyonso surtout obo linga service traiteur la providence boyebi ki la providence on est traité guide traité guide la providence d'où na 16 ans d'expérience malgré la publicité bozo pas ya rofumbutanganga alors 12 ans c'est leki là toza déjà na 16 ans. Oh 2024 vous avez 16e année na biso expérience donc so za besoin libala les kabien on sa libala na yo libala mwana olingi nyoso ele kamalam komitungisa te benga maman Elia Nitu numéro na téléphone eza wana benga na osa libala mwana yo komitungisa te. Alors sikoyo toza na auto bengi la providence alimentaire. La providence alimentaire est une chambre froide où le maman il est à Nitu à Funguli à Nakati Mboka Kinshasa na magasin. Donc awa nazana la providence alimentaire nazo teka ba vivre frais nazo teka ba vivre sec. Na opesa kutu merci na ndeko mobali na kombo ya bozana ka kombo na yefona pese merci comment il s'appelle encore merci En tout cas, na pesa nous merci na bato surtout bayambi la providence alimentaire o bazo somba biloko pona mabota. Soko za na famille awa, ata so za famille te, ata so za famille ababukino na yo. Ata papa mama mama kufa, batata mwasi baza, biso toza babantu, biso bantu tolinga, babantu tolinga libota, tolinga famille. Ko sombo commander biloko na yo. Yeba ki bako livrer à temps et en air bako livrer biloko na yo na kati di bota ta bako livrer biloko mona pe preuve ya biloko oyo sakini oyo sombaki na kopesa merci mingi na ndeko Frédéric Dilou na pesa ba merci mingi na maman Olga bazana Marseille papa Frédéric Dilou na maman Olga bazana Marseille na pesa bango ba mbote belé place baza na remercier pe bango parce que bango bazo soutenir la providence alimentaire livraison na bango et salami bana esengo na ko banda ko tanga te ba komba bato nyoso basi batindi déjà o bazo soutenir na ko tanga te na tangika ya papa Frédéric parce que papa Frédéric modèle to solo la ki pesa bande ko Marseille nyoso ba mbote belé maman Olga simba papa malamu bo vanda bien na papa ce qui likambo ezali bo vanda kana mesa o saleli papa moi et lubu moi kitoko vandi bo dialogue bandi ko so na papa ko c'est troisième personne akata bolingote bo vanda na papa bo sane bo solo la na papa Frédéric Dilou na pesa ba mbote na yo et belé na maman Olga na katia Marseille merci na ba maman nyoso merci na bande ko nyoso o ba salinga confiance o bazo tinda biloko na bango o bazo somba nazo sala livraison partout et pas une sur kozana pour ça ba livrer yo ba ko livrer sans problème ngana amuto na respecter engagement service traiteur la providence si le to comme na 16e année pour boyebiti pour musele sakanini ezakana ba norme nango musele tambola kitoko ya bomoni nzambe achaka toujours zo sopa mafuta na ye likona musala ezokende liboso nana na kati ya mboka Congo kala mingi tema kolokomi na nzela pona kendo banda ba prestation fakina milobela nanu ngamoko na milobe na ngamoko ezaka ndengwana avant na makambo bato na bina yanga moko voilà wana yangeza makambo concerné business to solo la boye papa moko ayebisinga ndeko mobali alobi maman Eliane solo la nanwa na bandeko no ya basi ngala za suna kimia te mwasi alingi nzoto na modèle moko mwasi to bala na kala to vanda na yeba mbula ebele tango ezalaka nanu kenga nazana nupe na ba quarantaine d'âge en tout cas machine ma daga ibandaka penza ko vibrer penza tracteur za ko vibrer mais maman Eliane nde naza boy na koti na 60aine troisième âge maman alingi kaka alia ndenga bandaka kolia kala mama ekomi nini mfumbwa bitoto nzolo chilo abeni
pondo limbondo to pondo pai pai. Papa oya déclaré abi na komi ko banga. Na komi ko banga modèle oyo mwasi azolinga kaka nzoto. Ngape na tuninga abi papa. Ndo komi na ba troisième âge, soixantaine. Bongo ye mama azana âge ne. Abi maman azana 45 ans. Abi voilà, c'est les conséquences. Conséquences nango yango wana. Conséquences yango wana papa. Yo zana abi soixantaine a précisé. Mouta soixantaine aza mouta troisième âge. Moi si azana quarantaine d'années. Nous autres eza moto. Na 4 ans monsieur telemi te papa maman telemi maman telemaka. Maman telemi a komi na posa yo lesa ye. O peut se ebile ebisante. Sikoyo papa azoko kate ko satisfaire maman ko sisa ba posa ya mwasi na ye ndenge oyo mwasi azako linga. Yango na abaki na papa likambo ezate papa. Yo lobi na talisa ba mama balingi nzoto. Na kotalisa ba mama. Yango na ye kotalisa boye ba mama na ba papa. Na ke na kote ya ba papa. Papa, soki mama alingi nzoto mingi, botalaka âge ya kobalana eza important. Kotala âge ya libala eza très important. Ba parents na biso kala ezalaka ndenge wana. Na âge okomona baza kobalisa ba bazaka ba jeune parce que kalomona garçon azana 20 ans, ba balise mwasi moko ana 13 ans. C'était comme ça à l'époque. Au moins, un garçon, à 27 ans, c'est moi si moko, à 14 ans. Ba mariage forcé, ou bien ba mariage, où ils allaient attendre à Kala. Ba papa, bazara toujours dans un âge moko très avancé par rapport à ba maman. Ils allaient à parce que ils allaient à idéologie à bato Kala. Pour bato Kala, ba maman, bazara qui, ceux qui ba balier, à l'endroit quoi libala, tamusu ba bali aza moseka, ayebi kaka, mobali oya baliye. Oya yebika ki moseka na ye. Alors tango azako zalaka na papa, azako sepelaka na nzoto a papa, azako sepelaka na o papa zo pesa ye pourquoi parce que azana expérience ya nzoto ya mobali mususu te. Ezalaki normal. Expérience ya nzoto mobali mususu azana ngote. Azana na expérience ya nzoto a papa. Papa telema bien te. Ezalata o balobi o nzoto ngo ate koi na ngonini ekoi maladi ya ndeke ate sali AVC le kola mama azana expérience te ayebi nzoto mususu te akosa nini ako vivre kaka na yango mais eloko sikoyo lelo différence ezake ba papa ya lelo okobala mwasi oyo asa mikaka déjà côté mususu tango yo kozwaye asali moi comparaison ezanga kate bino pe ba papa bosalaka yango wake wana penza zaka nina lingi saka ekolo wana yango penza zaka makasi na mbeto tozana kati ya émission pour le mariage na émission pour le mariage moi zana émission ezana sans tabou neti siko tozana kati ya sans tabou ezate tokoloba makambo ndenge esengeli biso bangala tango tolobaka makambo ya libala tozaka na tabou te biso bangala tango toteya kabana na makambo ya mibali tozaka na tabou te biso bangala tolakisaka ndenge nini mwana azalaka na mobali tolakisa pe mwana mobali ndenge nini kozana mwasi biso bangala pa na biso ezaka tabou te alors tozana na kati ya émission mozana sans tabou bino bolanda boyoka kaka libala tango ozokende kobala mwasi papa il faut linga obala mwasi ba âge na bino ezala à peu près. Pour ceux qui ba âge à peu près, tant yo za ko lemba, moi si pas na ko lemba. Moi atungisa yo na nuit moko, bo sala mbala misato ezate. Moi atungisa na nuit moko, bo kende 4 fois ezate. O PCK moko a sepeli nango bolali pongi. C'est comme ça. O PC mi balé a sepeli bolali pongi. O PC epete, o seleka ba bisou, o peseka bi poepwe, o contemple ka beauté na ye, o sepeli ka na kitoko na ye, o kumisi ka ndenge azali, o sele ba bisou bolali pongi tongo etanaka te, tongo pe etani. Mais tango ki kozwa mwasi o boza différence ya 25 ans. Différence à 27 ans. Différence à 20 ans. C'est normal. Boza na diapason mon côté. Et ça réflexion là, non. Et cause à l'appareil, papa. C'est normal.
Parce que nzoto nyonso ezala yo mobali tango za jeune mibali mingi so baza ba jeune baza pe na lokoso ya basi azana mwasi na ndako ake koza deuxième bureau ana mwasi na ndako azana deuxième ake koza troisième surtout na Congo ba homme d'affaires ba homme politique ba honde za spécialité na bango ba musicien spécialité na bango yango wana ya kozana basi mibale misatu mine mitano sa moto ba mombeli ba zomi bazalaka ndengwana mais tant nzoto ekomaka kolemba okomona mobali sikoyo atiki banzela kilikili aiti ko kotikala na mwasi ya ndako aiti ko kotikala na mwasi pourquoi parce que ayebi ke même atana ke na libanda wana esika na okende nazo lemba noki soki na libanda epai na ke wana na kokoka na kokende 2 tours te na kokoka kokende 3 tours te to bongisa ya ndenge wana boza mikolo bozo comprendre 2 tours na kokoka te 3 tours na kokoka te na kenda ta na tour kaka moko pona nini alembi déjà libanda mwasi ya libanda peso oki koluka ye papa il faut za makasi il faut za na force de frappe ce qui pose na ngote a sekio ale yo mbonga bia zonga pone pa mwasi na ye ya nini nango naloba so za mutu akana kotala ngate po sepela no ngate so peza fanatique révolté kotala ngate po sepela pe na ngai te so poza mutu motema kokauka kotala ngate maman il y a ni tout moi ce n'est pas la quantité qui compte c'est la qualité. Conséquence ya kobala moi ça za plus jeune que mobali yango wana. Ce qui moi ça za jeune makasi to condamner moi sita eza ba posa nzoto na ye eza ba droit na ye o ya lingi yo mobali o sepelisa ye. Eza la sentiment na que zo moi simoko o ya za mwana mke par rapport nanga mais ba conséquence après eyaka. Ba conséquence après eyaka. Na généraliser ba moyo tout. Et après, na ba mususu oyo ke non, aza jeune par rapport à mobali, ba vandi pe ta moulayi, a mesane pe mobali nenga zaka moni pe mobali pe siko alembi to kende kaka tour moko kaka. Un coup KO, c'est bon. Mais faut to yeba ke nzamba sala biso so ndenge moko te. Nzamba sala mutu na ndenge na ye. Neka to kabona bilongi, ata mapasa ba bota makalibu moko, mais bango mibale ba bimaka nzela moko na nzoto mwasi te. Ezala kaliboso ntimba bimi. Après 1 minute, nzuzi pa ekobima. Babimaka na air mon côté. Bakoki kozala bilongi na bango ekokana, mais eloko mo ekota musuma to eko différencier bango kete. Bakokana me oza mato emilai, oza mato emikuse, ezaka ndenge wana. Bino ba enanu bobali te. Tango zokende kobala mwasi, talaka pe écart d'âge. Yo moko pesa na bomoto ti. Soko bali mwasi oyo, aza pe jeune mingi par rapport na yo, différence à 30 ans. Ceux qui, par exemple, voient la différence à 30 ans, nous avons besoin de monokei, à quoi refaire vie naïe, à côté de la tête avant de la veuve, qui n'y a, l'ouvounou, à quoi la mobile moussou pour continuer vie naïe. Mais ceux qui, par exemple, moi si mon ko ezake, bah âge n'a bien bandé kozala à peu près. Ceux qui ont mobile ok dans le monde spirituel, au comment la moi ça ko vendre baté. Na vanda na ngam konzamba kozwanga ngape na sanini na kiende ezaka ndenge wana ba ena no bobalité il faut ko talaka ba paramètres nyonso avant ko s'engager avant ya kobala faut ko bala na ba âge za la moi à peu près mi bala lelo bazo za là dessus mi bala lelo bazo bima bazo bela ba komi bimela mela amela oyo mabe amela oyo amela pona kaka lingiki mosi fa sentir na force de frappe ndenge tozalaka kala te nzoto elembaka mibali pe ndenge bozana ba papa fu bokenda komona pe minganga okepo moni médecin atali pe nzoto no ya mobali eza ndenge nini okoza na moi quoi moi kozala okokipo koza moi traitement eza important okoza pe moi traitement na yo okena okana ndenge swabala soit que moi sina yo yeba oki kotala médecin ya bino mibali atali pe nzoto na yo asungi yo pe basi mingi oyo bazana posa azana posa mobali sepelisa ye makasi eza pe par rapport ya âge ya onde tinda kazomona kinga na za jeune na bino pe bana basi oyo bolingaka mobali abato sa koli na ye âge se pusani nango yo lingi ye po ozola na mbongo azolinga yo azosusute yo azako dorlote yo bolingo o baninga no ba jeune bakoyi ko peso baninga ba jeune bazo pesa yo te okute na mwe pa ya papa moko boye mobosani ke papa wana azamuta un coup KO
akokoka kokende na penalty te. Yo zolinga bobeti 90 minutes. Na 90 minutes wana esimbi te faut na penalty. Il faut que tala kama kamone c'est très important. Ezala yo mwasi oyo mobali aza mukula zo ya kolinga yo. Il faut pe kotala yo mokotalo bi naza na 40 ans. Mobali azolinga ngaza na 60 ans. Toi na différence il y a 20 ans. Est-ce que na kokoka ko tenir? Est-ce que kokoka ko sepelisanga? Ce que mon akoka te bala mobali na 50 ans. Bon la différence à 10 ans ça passe très bien. Bon la différence à 10 ans ça passe très bien. Est-ce que vous voyez que moi ça a la crise à quarantaine? Vous voyez que moi ça a la crise à cinquantaine? Et ça et ça moment moko oyo na crise il y a quarantaine il y a cinquantaine mobile il faut gérer moi si na yo malamu. Et ça moment mo ba gérer ka wana ndika jeunesse il y a moi si ebandaka. Moi so akokisi 40 ans, akokisi 50 ans. Jeunesse na ebandaka wana. Et ça ce qu'on a moment au mobile il faut za la gérance ya bien. Il faut yeba ko gérer ce que moi si na moment wana. Alors, ma bala oyo ça ba différence d'âge énorme et ça bien té. Et ça bien té. Total il y aura côté à mobilité, total peut côté à moi si. Ceux qui ont mobile aux à 60 ans, moi si aux à 40 ans et que moi si on a 40 ans. Nous avons basé mon lit mon accueil, yo tikali na 60 ans. On peut refaire ce sous vie. Ce qu'on vous moi ça aginer. Il y a 40 ans les sous ou bien à 50 ou bien à 60. Na 60 ans, tant on doit refaire vie. Moi ça 40 ans on doit le sauter. Moi tu as ma casse. Nous sommes en Congo puis nous sommes en Europe. Il y a 40 ans, on a sauté. Aux ans au veuf, mais aux ans 60 ans, on a pensé à sa moto qui est l'équipe. À Rolingate. Différence d'âge et contre ma casse na bolingo. Différence d'âge. Et c'est très important dans le amour. Il faut botter à paramètres na nyos. Yo mutozo qui ndekobala, il faut tala. Âge à moi ce qui cause tali âge na yo. Obina na 50 ans, faut na bala moi ça na 40 ans. Au tel âge, na obina à 40 ans. Faut n'a pas le film à 35 ans. Ou bien à 30 ans. Et c'est très important. Très très important pour notre avenir. Kolinga ya lelo ozo mona mais faut que tu l'avenir. Et c'est très important. Papa lobi ke maman zo tonda te, maman zo tungise mingi. Ngana yebi so ke maman zo tungise mingi pour écart d'âge leki makasi. Maman zana na ba posa nzoto. Yo ba posa nzoto ekomi ko kita ou bien pour kendo démarrer bien, il faut mela bimela mela. Or bimela meleza mabe, ça détruit la santé. Surtout bi ko na biso mela ya ba africain, ezaka na dose te. Toyebi dose nango te. Dose eba na kate. Komela na tongo, komela na midi, komela na pokwa. Pozo makasi ya ko sepelisa maman. Or ce ko zana mwasi oyo, ba âge na bino nango à peu près. Azana compréhension, ça comprendre que nga ko tuna olembe bon mobile nga na âge oyo, fa lemba peti. Olingi mwasi ya jeune. 20 ans de différence, 25 ans de différence, 30 ans de différence. Bongi sana no poche. Mbongo fwe ekwe ya kawana po. Akolingo kaka te po alingyo ya solo. Akolinga na liboso poche na yo. Bolingo ko ya sima. Azota la âge abi pourquoi tiki basi ya âge na ye ayi kolinga po na za jeune. Ya ko balolo makasi na mbeto akopesa ba bolingo moko boye po yo sakani opesaka ye mosolo mbongo. Ce qui oza nango bien sûr. Et na ba bien sûr bandeko na braza ba lobino ba zairwa et place ba bien sûr bolbo bien sûr. Je te fais de gros bisous. Vivi Colette wenge kamata ba bisous. Ya nanga je n'aime bien bien. Ba bisous na yaya yango wana. Et je ni mon gars pour moi de mon cœur, pour moi de moi, je te fais de gros bisous. Ba bisous na yango wana. Maman Delinga fula kamata ba oyo bisous yango wana. Mami Kadima sommet des sommets. Tozana tina 2028. Na basoza mutakanda kotala ngate po sebano na ngaite. Lauriane Malolo, je te fais de gros bisous. Comment tu vas bisous Malolo? Ba bisous na yango wana. So za mutakanda kotala ngate po sebano na ngate. Apango sata motoki. Différence d'âge na bolingo zo compter makasi. Ezala yo mwasi kolinga te mobali oyo asa koli yo yebi ki ozana na ba posa na ya nzoto. Oyebi kolingaka oliamba lebele.
olingi kolinga oliamba na misato yo moko otali ke non ozana na 30 ans mobali ana 50 ans oyebi ke na 50 ans kolesa o 3 fois oyo olingi akolesa o 4 fois na 30 ans linga muto azana 35 ans wa 35 ans kolesa ta 8 fois oya 40 ans kolesa ta 5 fois ta 4 fois différence d'âge est très important. Olivier c'est mon fils yo ki pa mama ti bien si maman mati bo vandi bongo bo sopelinga ba koko ebele bongo po maman mati a se retrouvat yango sopelinga ba koko ebele ndenge wana ti po a se retrouva na bolingo mutu fo a se retrouver kolinga ka mobali te pona situation o azana ngo po azana mbongo akosokipe na nga bien aza boye boye obosani ki oza mutu ozana ba posa ya nzoto ebele est-ce que yo lingi mbongo posa ya nzoto akokokisa ngo ndenge oyo lingi ba posa oyo zaka nango ebele est-ce que akokokisa yango ndenge yo lingi il faut kotala ba paramètres nyonso avant ko s'engager na libala c'est très très important. Mami chérie biso bangala so toloba te okaka sonité biso bangala toloba ka vérité ndenge likambo ezali ndenge o toloba ka boyete soko chete bituna na papi chérie gros bébé akoyi biso ke mama nitu alobi ya solo botala ka ba âge tango bozo balana mibali pe ba papa bomonaka minganga soko muli bambule za kokende bambule za kokende mona médecin ata la santé na yo ata la bonjoto boyo ya kimobali eza ndenge nini okoki kozala boye oza na 50 ans oye monene mingi bonjoto boyo ekokoma ndenge nini faut komona munganga po munganga osala nini akosunga yo na éducation soni ezalaka te akosunga yo kotalisa yo ke eloko boye kolia te eloko boye kosala te eloko boye komela te po bonjoto boyo bozala na efficacité bonjoto boyo ezala malamu pona kosukisa papa na biso oyo alobi ke mwasi alingi kosala nini kolia mingi mwasi alingi nzoto mingi mama aza pe mwana ya bato aza pe papa ya bato aza pe na bana na ye kitisa motema longola makanisa kolia mingi bileyo naza koloba ezali panangu bate bileyo naza koloba eza Thompson te eza mboto te malangwa te na koloba bile ya njoto bileyo yo mama mukolo papa oyo yozo kangama na ye kaka oliamba la mibale oliamba la misatu ye makasi ya kolesa ombala mbala misatu eza lisusu te ye ba ete mukolo kokangama likolo ya nzoto na yo mukolo kokata na pema na likolo ya nzoto na yo bana na ye bakotikala na pasi yo okoza mobali mususu oyo akolesa yo bambala tuko sambo na sambo oyo akolesa yo mbala ebele me bana bakozanga moboti bana bakozanga papa na bango bakotikala ba orphelin de père pona yo mama olingi nini nzoto mingi tango yo kende kolinga mobali aza mokolo yo yebaki te ke eloko wana ezaka handicap oteyanga pe mama pesa conseil na baninga baza na entourage na yo o na babali toloba na bango soki boza kobalana botalaka écart d'âge eza très important po oyo ngai toza na écart d'âge ya 25 ans azokoka lisusu te bino boza baninga o boza mo bamibu moko po bokoya na situation oyo ngai nakoyi nango te babela mwana wa mutu wa mfa wa deleja waza amato akoyoka ayoka opaza motema akondima andima babizu na ma Jolie Anderson bokamata babizu pona lelo to soki wana Clarisse Congolo je t'embrasse maje ki wasila bo ba oya yo bizu yango wana matiti l'angolaise te fait des gros bisous kana na misa ko ibisa bino que Dieu vous bénisse, God bless you. Mungu anubariki tata nzamba kalusa kumuna nzamba nibeshene bana betu bons boka mataba bizu. Bonne journée. Bino bwana mboka malili biso tola mboka ya moto. Mama Chantal Kile bizu yangu wana ambase papa pese bizu na ye na mbunzu.